La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Ndenge kaka ozo ko apprendre nga ndenge pe bengi ngai babengi Kongo ndenge na monde boy ezala wapi soki bayoki yandi bakiyebaka ngai kompe mutu oyo azala maladi bazalaki ngai yango omoni bapiblie olobi non yandi mosi akufi entre temps eza mabe mutu apiblie yango bayebisi nga mpe balobi eza junior atravaillaka soki na président Masumu na comprendre te yo moko oyebi tozala na problème na Masumu kala esila nazoluba na ye nayebi te aza moto ekolo nini ngai aza moto ya bandundu biso bandundu ngai aza moto ya masimanimba mpo boya na kina awa ekosengaka motuka te kana makolo bato bakangi bafufu na bango babandoya alors junior soki délégation ya bandundu ebandoya ke yandi mosi akufi yo moko soki bandeko bayawa il faut lesa bango il faut boluka place ya kolalisa bango yo kozwa charge na bango yango moni ministre ya justice vraiment mes excuses ozokanga ka bakuluna na bato mosusu akokanga oyo bacomédien oyo baparveni bajunior na lobi junior tokende motika nayebi te soki nazala na niongo na yo yaka na peta yo epui ata nakufi awa bazofilme nga eza epa na ngai soki nakufi nakotikela bana na nga kikuku oyo tia kwa mwana kitoki mosi soki mwana nalweka nalobi na yo jour nakomona yo deja nalobi justice ayebi yango soki nasali yo mabe jour nakokanga yo na maboko boye moto aboye akotiela mpe poison mal éduqué éducation à revoir na yo na moto azotinda yo na famille na bino nayebisi yo donc mosika soki bazotinda ye etali ye soki mpe na volonté na ye etali ye mais yandi mosi restera toujours yandi mosi normalement na rendez-vous na docteur mpo nakende nazozela kaka soki kaka ministre ya finance asigne nakei ata lobi nakei na nga bafana nga nyonso bayebi ke nazali mais oyo basutuki bayebake nazali bolandaka barezo wana te oyo bazoluka o bavi bolanda bango te eza na basource ngai lelo soki nakufi en tout cas monde ante kolobela ngo eza bajunior wana te bavo rien baparveni baye kobima aya kopiblie nga epuis mbala suka bosala kombo na ngai na moto atindi yo na yo moko nakebisi bino keba nana bafamille nalinga koloba batu te bakombo nana batu minene na famille. Salut, bonjour la famille, mbote bandeko bolandara Xile Botelwa TV, bonjour Nabino esika nyoso oyo bozali. Bandeko nanga wana boyoki ezali bongo papa na biso Yandi Mosi. Alors nalina lobela likamba video oyo eza batebele bakomeli biso à propos ya video oyo ya Yandi Mosi. Alors yango pena nalina lobelango awa chez Xile Botelwa TV.
bandeko na nga bino moko kaka nde bomoni papa na biso Yann Dimosi nayebi ke bouti koyoka bamakambo ebimi ebele na réseaux sociaux bamakambo ebimaki ebele toyaki pe tosalaki émission wana concernant mambo ezoleka mpona Yann Dimosi. Alors batebele balobaki o te akufi te boye émission pe tosalaki tolobaki te ke Yann Dimosi akufi. Alors comme peuple congolais azaka bikoma koma bino mo bomoni oyo elekaki. Alors bandeko botalaka ba titre o botalaka ba vidéo te o bo commentaka par rapport ya ba titre. Tango zotala titre tango koti avant commenter fongola titre na biso tina suka ozwa idée na titre na biso to kominini ko yaka karate o fongoli titre otali titre fongoli tina suka te omoni atate basukisi nini balobi nini yombala moko zwi kaka e bandeli wana oye o commenter obandi ko finga eza vraiment malamu mingi te. Video oya Yann Dimosi o tomoni biso nyonso eza video oya kala. Video o bomoni o non totela bino video ya sika toyoka Yann Dimosi ndenge alobi par rapport ya ba soupçon oyo ebimaki pona liwa na ye par rapport ndenge batu basalaki mwa confusion pona liwa ya Yann Dimosi ndenge batu balobaki ke eza liwa ya Yann Dimosi. Alors bandeko na nga na otela bino vraiment video wana toyoka yango awa na Irsi Botelo TV tokolanda ye moko Yann Dimosi ndenge alobi na otela bino video ya lelo parce que oto uti koyoka eza video ya mikolo te eza video ya kala. Eza vraiment video ya kala. Video o boti kolanda eza tangu Yann Dimosi abandaka ko bela tangu fale azonga po kende bakende ko kusukola ye motema kuna na Afrique du Sud esika o ya kendaka. Alors ebanda ko simba te batu bakoma ko ya ko commenter batu bakoma ko ya ko bimisa ba video na ye. Junior Wasaulu si c'est Wasaula ou Wasaulu Junior to ebie biso nyonso atunaka vraiment mingi pe na bela tonton Junior azara na ebie kaka ndenge batu nyonso bazwaka ba photo ya Yann Dimosi ba partageaka na internet ye pa mona kango bino mo boyebi to zara soko yoki liwa batu musu moni liwa sali passe jimba moko o partager sur les réseaux sociaux. Alors Junior Wasaula pe azwaki na etene téléphone asalaki a publication na ye na réseaux sociaux et salaki pas même 5 minutes. Tango kaka tie yango ameki ko vérifier te basangwana se ya lukuta directement alongola kango eza video ya kala eza ya lelo te o bomoni réaction ya papa na biso Yann Dimosi eza vraiment video ya kala. Alors ebimaka série o il fallait bakende ko soigner ye akotsa ki ba demande fallait gouvernement ba bimisele visa bino mo boyebi kaka mamba Kongo na biso ndenge ezalaka. Alors visa na ye eumelaki abandé kozela visa fala kende mais visa na ye vraiment eumelaki makasi. Alors ekomaki ba collègue na ye babima baloba besobe babimaki balobaki batebele babima balobaki ti jusqu'à ce que toyeki komona akendaki kuna na Afrique du Sud bakende ko sala ye ba soin na motema kaka nde basala kae. Alors video oyo eza ya kala eza ya lelo te. C'est vrai, bato ameki penza ko confondre Yann Dimosi na Yann Diwan. Wana pena to boite bato ba confondre Yann Dimosi na Yann Diwan. To moni ba publication talemaki partout. Peut-être bato musu ba ye ko condamner biso. Oh Irsi Botelo TV pourquoi publier boye pourquoi lobi boye. En tout cas, to publier ki ndenge bato nyonso ba publier ki biso nyonso to kutana ki na sango wana. Biso nyonso tozaki sango wana biso nyonso to plibiaki kaka ndenge bandeko nyonso ba plibiaki. Alors bandeko nanga na otela bino video oyo ya Yann Dimosi boyo kabino moko Yann Dimosi ndenge azolobela boyo kabino moko explication na ndenge apesi par rapport ya ba rumeur oyo ezoleka na réseaux sociaux. Alors sans plus tarder tozotie la bino bandeko o non bosabonate na Irsi Botelo TV sur zambala liboso kande to ibisaka bino abonnez-vous commentez likez partagez donc sur zambala liboso kotina Irsi Botelo TV tango zo s'abonner ko bosa na te cliquez les biso cloche à notification.
cloche ya notification ekosunga prochainement ntango tokoya na baanalyse na biso okolanda biso esika nyonso oyo okozala yango tomoni tolobaka klikele biso cloche ya notification. Alors papa na biso ndenge aza boye aza na ya kosilika te bato mosusu te bokoya koboma ye oyo akokufa solo oyo asiliki en tout cas ya ndimos asiliki na ye te mpo ayebi ke bato basali confusion mpo na ye na ya ndi wani likambo wana bato batiaki yango meme na batiktok likambo ya ndimos bato batiaki yango meme na batiktok. Alors tokoya mpe kolobela pourquoi bato balobaka kaka mingi koko bato bapubliaka mingi ya ndimos akufi eske bato bazelaka liwa na ye to ndenge nini. Alors nazotiela bino yango pe kaka siko awa na Ursule Botelwa TV. Sans plus tarder tolanda papa na biso ya ndimos. Alors ndeko ozotalanga partagelenga telanga j'aime bien nzambo pambola yo telanga j'aime bien tant ozo partager en tout cas kota na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger, partager partout. Vidéo nazotie la bino ya ndimos eza na mwa makelele mais nazotie la bino yango sikoyo bolanda yango vraiment na bokebi nyonso boromona ke eza nango vidéo ya mikolo donc ezaki vidéo ya le 25 Noël. Tolanda, to aimer vidéo s'il vous plaît. Merci, peuple congolais. Joyeux Noël, Nabino New. Mama 2024, Gavker, to Yelibino solution. Pour n'a pas problème, ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker, to Salina solution. Yo Oyo, Kota, ménopause, Atana, 65 ans, na Gavker, to Simba Moana, Ebongo Oyo, Etali, fertilité masculine. Ma papa, to Bossani, Blingi Okima, Suki, Pe, Mandefu, ya Pembe, Benga Bisona Lombango, Po Awa, Salina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro Oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Lobby ezalaki anniversaire na ngai nga na botama le 25 décembre nga ngenzi Noël yandi mosi pona scène famille mungenzi bayebi famille makwela bayebi famille ana bayebi famille kwelo bayebi bandeko nyonso communauté nyonso na lobby bandundu nyonso otoloba grand bandundu ezala bandeko baza na poto bandeko baza na nini vraiment merci na souhaité bino ba meilleur vœu ya 2025 nga ya ndimosi na bosanité président de la République na biso Fati Beton na bosanité Mama Denise Nyakeo oyo asalake lelo oyo ngai oyo nazovivre lisusu grâce na ye na basoin oyo bien osalaki omema ngai na Afrique du Sud ngai oyo mama vraiment merci na mama première ministre mama ngai nabengaka ya Judith vraiment nasepeli nga ndeko na bino naza artiste comédien mais nazo souhaité bacondoléance na Jubin Piana na ndenge a perdre Seguin aza artiste lokola biso na souhaité lisusu na famille ya Dakumuda inake mpangi Dakumuda na sololaki na ye alobi ya ndimosi esko kosala te otianga en relation na hôpital o mama Denise atindaki yo baswanye nga mpe nayebisaki ye nga nalobi problème eza te nakopesa adresse ya nini me ekosenga ozala na motu akosoutenir yo nayebi te tika banda kosala bademarche
na souhaité lisusu ma condoléance na moninga na biso oyo akufaki lelo yandi wano bozomona bozosala confusion yandi wano wana tojua na ye na groupe Simba kombo na ye Paul era longwe groupe Simba bake bakendeki bango nyonso nde ake komibamba kombo ya yandi wano bosala confusion te yandi mosi se yandi mosi mongenzi Noel yandi mosi ngayo yandi mosi ye albamba kombo ya yandi wana na ndenge na ye mais bosala confusion te oyo akufi eza ngai te nga naza mongenzi Noel yandi mosi ye aza nayebi te soki Paul nani yandi wana bacondoléance na famille na bango nyonso eza pasi biso bakomede tozokende boye yango nazosenga pardon nasengi pardon oyo akozwa message oyo atindela ngo ministre ya finance fale nazala na Afrique du Sud mpona contrôle papa Doudou Kwamba Likunde le peuple d'abord le César na bureau na yo ça fait maintenant 1 mois ma papa Sungangai na kende contrôle en Afrique du Sud ezala te tala baninga na biso toza déjà na 3 morts ya baarticle natali bien place 4 nzambe ndenge azoko épargner ngai na ndenge mpe badokter bazo koinsiste na kende contrôle papa nasengi na yo toza mbula sika papa sunga ngai dete yo na nga eza na mesa na yo sunga ngai vendredi nazalaki kuna yo moko yebi bapolisier na yo baboyi kaka nakota lisusu papa aya nasengi na Fati Beton pardon instruire ministre ya finance dossier na nga boyebi yango soki gouvernement te melanga lelo mpe naza na liste ya baningo bakenda na ndenge bozosunga ngai botika nga te bokontinue kosunga ngai vraiment peuple congolais oyo akufi eza ngai te yandi mosi yeyo azobouge je suis chez moi na oyo awomona naza na kasavubu ngai oyo naza na kinga kati na ngai oyo napandi chakula nga mpe yeyo napandi na chakula nga vraiment merci oyo akozwa message oyo apanzango yandi mosi n'est pas vivant et parmi les vivants yandi mosi n'est pas parmi les morts. ndeko toyoki na biso wana touti koyoka papa na biso yandi mosi toyoki ye en tout cas aza vivant donc akufi na ye te wana boyoki video wana ezalaki mokolo ya Noël ye moka expliquer bino très bien anniversaire na ye buti koleka asali video na libota na ye azaki na ndaku na ye asali video pona kolakisa na batu ke aza na ye na bomoi. Alors video ototaki liboso o esali mwa confusion batebele baliba yinyela biso Junior batebele bazoloba deja Junior po ani kosala bongo po ani kosala Junior te mutu abimisaki ke papa yandi mosi akufi ezalaki Junior te tomonaki yango na bapage ya bamanika na bapage ya bajael show ti na bapage ya bamwana mboka na TikTok en tout cas ezalaki vraiment partout surtout na TikTok ezalaki partout. Alors ezalaki Junior wa Saulu te po oyo papa na biso auti koloba awa video ya lelo yango wana donc banda likambo wana ebimaki banda ba rimer wana euti ko bima video o papa na biso yandi mosi alobeli ezakaka oto uti kolanda a part video wana eza na video mususu te oye aye aloba o wana bazongisaki wana eza nango ya kala bazongisaki na assure tanga banda ko kende Afrique du Sud toyela ki bino pe video wana totela ki bino video wana inane na ndampu deja totiela ki bino pona ko expliquer bino ndenge basungaki ye visé monanaki à travers ba muyombe gauche nde ba telemaki balobaki à travers la die sobe ba telemaki balobaki
nde tomonaki visa e bimaki. Alors nayaki vraiment liboso na bino pona kolakisa bino kaka video oyo ya Yandi Mosi ya kala na ya sika po bino mo boyebi toza balobeli oyo tolobaka liboso na bino. Alors soki likambo yeba te bele baluka kobenga biso pona koluka koyeba vérité comme bato bayebi ke chez Ursule Botelwa TV nde esika place ba vérité et vandaka. Merci beaucoup na ba appel na bino, merci surtout na ba remarque ba conseil na bino. Nzambe lola pambola bino batu tu obopesa biso conseil nzambe a pambola bino ba remarque na bino na lobar na bino toujours ba remarque na bino ezalaka bienvenue. Alors numéro na biso yango wana ozana na business moko lingi to lekisa publicité nango a to salela o promotion ko hésiter te ya kobenga Ursule Botelwa TV. En tout cas promotion na yo ekoleka kitoko makasi tokoyeba na kosolola poto lexela kayo ba pubi awa na Ursule Botelwa TV. Bonne année na batu nyonso, bonne année na ba abonné na biso nyonso, bonne année na bato balinga biso ba ope biso to lingaka bango. Alors ndeko koti na chaîne na biso s'il vous plaît. So ezali mbala liboso boyebi kande tolobaka awa so ezambano liboso o s'abonner tango zo s'abonner en tout cas ko bossa na te ko cliquer cloche ya notification nga lobaka cloche ya notification ezara bien pour prochainement to otie loko moko okozo yango directement yango bomoni tolobaka na bino toujours cliquez sur la cloche des notifications. Alors bandeko nanga finela nga cloche ya notification tiela nga ba j'aime à bien. Partagez les vidéos, partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, partagez partout pour battre belé bazaka kokanisa ke Yandi Mosi akufaki atira kibiso. Alors tango partagez batu bayoki ye et ozala malamu mingi. En tout cas ngana bien tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Nzambe a zongite. Na lobaka na bato ba commentaire o boyaka ofingara biso. Bolaksa kara nini boza en tout cas bozala poli bo commentaire ba commentaire malamu 2025 bo bongo la pe mitema et ozala malamu mingi. Tokutani à la prochaine, bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.